que pas mobali moko azalaki na ye papa mwana na liboso wana. Alors papa wana a utilisé ndeko mwasi na bolingo moko mensongeur et la femme sait le se emporté par cet amour aveuglement et au finish c'était de la trahison. Na kati ya trahison tsela na mwana bavandi mobali banda konyokola ndeko mwasi. Elle nous appelait, on parlait avec elle, on l'a fortifiée. Lubumbashi donc moninga na ye moninga pa biso aye akovande pa na ndako amo vande pa na ndako moi si papa au finish mobali yako zo moninga ne wana bimi na ye wa mobali ya fi wana ya ndeko mwasi wana benita. Oh là là nasima kolela azonga ki ndako ndake kufela pourtant azonga ko na ndako asengi biloko allié nasima kolia ye mo abimia ke na boutique asome sniper Amélie akufi nazui mobali en réalité mobalité oyaminde liwa oyambi muto ya okota amertume na vino mobimba akota pasi na vino mobimba elobi ola komisala mabe to mabe komela yo oyebi oeza pasi na se na moi eza koyeba kopona nani esengeli otambola na ye nani esengeli ovanda na ye nani esengeli oteka basekret na yo epa na ye nani oyo esengeli obala to olinga. C'est vraiment important parce que choix mabe ya partenaire ekota c'est-à-dire que alingi mobali wana makasi alingi mwasi wana makasi mais vie azo vivre et pas mobile tu pas moi si donc et là contrôle na bolingo alors azoluka abima mais bolingo affection de gens na mobile to na moi si et c'est comme makasi moi muta bendana et exaté mais bien aimé dans le Seigneur il faut prier Dieu que la volonté de Dieu puisse intervenir dans la relation aux anango vis-à-vis ya ba makambo yo osomona c'est vrai. Shalom. Voilà, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci Nabino Tobozola Nabiso de partout. Merci na pasteur et fils amis à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zéré. Na filo moko ya motema bivin glomo depuis longtemps na maman Gisèle Louké le motema papa Emmanuel na Boston. Pasteur fils amis si Anzama Lola Monayo, Bonzambe na Bonzambe Lola ezo futa simana to yoko ba ke Nzama boto. Voyez wapi toujours na cadre pour informer bien-aimés pour l'année qui émission la fois passée. Auto tournaki concernant disparition ya ndeko na biso ya mwasi oyo akufaki ami bomaki likolo ya mibali oyo akutani na bango ba mibali akutana na bango atiki bana 2 3 bana 3 na komo nani papa Benita c'est na biso Benita photo na ba rotiela biso tozali na pasteur pona toko ba di solongo suite non les années tout dans pasteur David. Shalom papa. Shalom papa Alvin. Bonne santé ça va? Nzamba sokatela nous sommes là. En tout cas merci. Ndenge oye le sous côté la biso papa. Lilo bana bande o bazolanda. Nzamba pamola biso bana Nzambe bisika tozwami partout dans le monde ngolo Nzambe et bila ba vina biso. Merci. Merci pasteur David. Boni matanga Benita. Bakundaki déjà? Ouais bakundaki déjà semaine au Tcholeka. Bakundaki na ah naki te na mboka ya Weso. Weso ezawa? Weso eza na Brazza. Brazza ah ok. Akufeli kuna? Akufeli kuna. Ok, c'est bon. Mais aza congolaise ya awa? Ouais, la congolaise awa. Puisque bana na baza? Bana baza na Brazza. Baza misatu mibale ba papa na bango déjà ba réclamaki bango. Bagena même na justice on a pour obtenir garde. Ya bana ba récupérer bana moko ne oyo Dieu voulant semaine au Tokota ako sala na Kinshasa. Donc azo à Kinshasa na famille ba maman na. Oui, à la famille ya ba maman na ye mais biso ba ninga ya maman na ye donc une deuxième famille ya maman na ye. Nous avons pensé ya ko récupérer moi na wana. Aya ko vendre statue bana nai soit et pas ya ndeko moko ya mwasi pas da gipe moninga penza ya maman na ye. Et pourquoi pas famille?
ya ba maman né oh papa le vin mokili ça na ba réalité tellement ébélé tellement ébélé mokili yo oh je ne suis pas en train d'accuser la famille na makambo yo mais oui to botama to pona ba famille. Nous n'avons pas demandé à Dieu Yakobim c'est sur la famille auto. Alors moyen to banda ko juger Nzambe par rapport à volonté naie exacté. Mais seulement le kola bato et sengeli to mituna kamutuna le pourquoi Dieu a permis to botama na famille oyo to botameli. Et deuxièmement ko yeba ko découvrir mission na biso na katia famille oyo to bimeli. Et troisièmement koyeba yango que même écriture et lobby vers le temps de la fin chacun aura pour son ennemi le genre de sa propre famille. Alors par là il faut koyeba ko tia ba garde-fou pour éviter scandale et comment parce que le lot est dans le langage courant. Il y a sagesse le barako singa famille et bendanaka mais et katanakate ça c'est vrai mais ngana le bakaboye malgré singa famille bendanaka et katanakate mais ko bosana te ko na ko bendana ya famille ya singa famille wana et tu kaka ba deux gars na ko bendana singa famille il y a de morts d'hommes et sur Chisaka il y a de blessures internes, il y a de trahison, il y a beaucoup de choses. Oyo et yaka nakacha kubenda na ya singa ya famille par là le kola muto mayele et sengeli oyeba ndenge nini quand bien même tozaya tout na kacha famille ndenge nini ya kovanda na libota c'est important. C'est important. Merci beaucoup papa David. Mais il paraît que batikela qui est ba parcelle non? Ouais papa Botier batikaka 2 parcelles moko ezalaki ya ye na bande konemi balé Isaac ainsi que Esther mais moko mususu batikela ka ye moko yango moni na batam moko boye et la musaka bitumba entré na lekina mobile bakela même toute la justice et a remporté victoire malgré na ko remporter victoire wana a celui ça que pas mobile moko azalaki na ye papa mwana na liboso wana. Alors papa wana a utilisé ndeko mwasi na bolingo moko mensongeur et la femme sait le ceux emporté par cet amour aveuglement et au finish c'était de la trahison. Na kati ya trahison tsena mwana ozomona yango ozomona na vie bana nzambe bisika toza en tout cas il faut beaucoup prier Dieu afin que Nzambe appelle ça au don et sagesse et don et discernement des esprits. C'est vraiment important. Oyebi oeza pasi na sena moi eza koyeba kopona nani esengelo tambola na ye nani esengelo vanda na ye nani esengeli oteka ba secret na yo epa na ye nani oyo esengeli obala to o linga. C'est vraiment important parce que choix mabe ya partenaire et kocha ba héros lokola ba Samson na mabele choix mabe ya partenaire et kocha kufa nandako ya David au travers ya Betsheba malgré qu'on a simanango ba obota Salomon. C'est-à-dire choix ya mabe na vie et tchaka un jour Abraham na katia pasi parce que azalaka obligé ya kobenga même mwana o ya botaki na kombo Ismaël ozomona. Alors dans la vie il faut beaucoup faire attention tant aux sala choix. C'est vraiment important koyeba ko tuna nzambe avant o s'engager na relation moko songolo pakala. Et lelo il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui plairent aujourd'hui à se retrouver déjà la Katianda Kwalibala, à se retrouver à se dire nebele na mobile na mwasiwana mais makamwa comme il faut vivre à mi lobeli ceux qui na yebaka ndina lingaka mototé
so na yebaka nde vraiment na ndima na lobaka oui na ngai te et pas ya moto yo et komi moi pasi ayeba kobima na kati ya makambo wana. Moi je connais de gens, c'est-à-dire que alingi mobali wana makasi, alingi mwasi wana makasi, mais vie azo vivre et pas mobali te pas mwasi, donc et da contrôle na bolingo. Alors azo luka abima me bolingo affection de gens na mobali to na mwasi et c'est comme makasi moi muto abendana et exaté. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut prier Dieu que la volonté de Dieu puisse intervenir dans la relation aux anango vis-à-vis Yaba Makambo Osomona. C'est vraiment important. Quand vous parlez des relations, papa, Bande Obazo Lanabiso, mais alors qu'on expliquait, faire un pas en arrière na Bande Obalandio pour la première fois, à se retrouver dans Bande à trois mibales différents, comment? Ouais, Papa Alvin, non, que Moshikate. Et le quoi liboso mutu fayeba bitumba liboso a vu à mutu et bandara nda kuna ba et bandara libanda te. OK. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort du dedans de l'homme qui suit l'homme. Pour la kana kati ya ngone bebusaka et détrosaka via mutu par là na lingi na lobanini moni ba famille auto zo botama ba famille auto bimeli biso africain précisément et dans ma famille où dans makambo ebele to botami to kuti famille wana mais to yebite famille wana banake panani et kitaki panani et les gars panani pour biso le tsanini to botama bato na misala bango salaka nini soto zongi na Jean chapitre 9 au moins un aveugle de naissance ba disciple batuni Yesu meurtre ma benini muto asali po botama avec est-ce que ça ma benaye to ma be ya baboti nde ekomisieux aveugle heureusement pour la cas ndeko et daki nimba ba baboti to ya yemoko mais Jésus a reconnu que ma be baboti to ya mutu ego détruire mutu ya mutu ndo mona répondre dans le bi ye kanaye eza ma benaye te ma be baboti te mais ye eza juste nzambe na sali yango pour l'enseignement pour que mon enseignant établissement. Alors il faut beaucoup faire attention. Mabe otosa lobby et ko détruire ba finabiso. Mabe o baboti ba sala et ko bloquer ba finabiso. Alors il faut maintenant ko kakoyeba ba boti na biso bando vivre vie nini. Ba salaka nini. Ba koko ba zalaki na vie nini. Barrière koko ba zalaki na vie nini. Il y a de familles oyo bato ba sacrifier de sa nas na bango basi ba sacrifier bana na bango bakoko na bango Cham a commis empêché il y a exposé nudité à papa na ye Noé et pas bande comme sous mais tant abimi na état ivresse à son normal au lieu Noé à la Cham à la Canaan maudit soit Canaan qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Aujourd'hui, il est innocent ya batou, mabe o ya salakité, o mobot ya sali, mais ennemi pas si na vie na ye. Ndo moni Bible lobi, nos pères ont mangé du reste et ne sont plus là. C'est nous les enfants qui avons dedans engagés. Par là, il y a le banini. Ndeko oyo moni lelo akoti mabele. Abimi na famille moko songolo pakala na famille wana papa o ayenda avec le likonzi yena yela kwa na ba moyen d'après les solo ba éliminer papa ko éliminer. OK ozomona alors yenda avec le likonzi ce n'était pas une dame facile, c'était un grand esprit, une femme, une dame battante. Ayebi ko bunda lokwa mutu moi si mobali ozomona alors baluki comment toske bako détruire et simbate c'est comme ça baleki maintenant na ba relation ya mibali il faut faire attention Palvin Samson bavon luka ba détruire fixer ba kokaité ba ko tena nzela na ye une femme missionnaire qui avait pour mission de découvrir la faiblesse
de Samso. Pour bailler bandeni, il y a qu'à détruire. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent na kacha makambuana. Il y a moni mobali, il y a moni moisi, asepeli, abi na zui moisi, na zui mobali. En réalité, mobalité, oyami liwa. Oyami muto ya okota amertume na vino mobimba. Akota pasi na vino mobimba. Et lobby, on a commis ça à mabe, to mabe komela yo. C'est comme ça que notre sort a l'équipe dans la mobile liboso. Cet homme là-dessus a utilisé ma mbongo ndeko mosi. Pour na kotonga ndaku na ye. Et tant que mon katongi ndaku na ye sili a abandonné ndeko mosi. Imaginez que oyebi ke moso ka linga linga solo. OK. Soka lingi ta onyokola mais soka linga linga solo. Et cette femme a linga ndeko na na motema mobimba. Mais ndeko mobala linga mosi te pour na ele ba intérêt. Et tant que mon azo ba intérêt na sani. À la chaîne de quoi déception liboso avec aux amis balé aux hommes tant que de soit kimi a kena yeb lubumbashi azomba no mobile musukuna na lubumbashi ndako moko moninga na ye moninga ba biso aye akovande pa na ndako amo vande pa na ndako moi si papa au finish mobile yako zo moninga ne wana bimi na ye. Mobile ya fiwana. Ya ndeko mwasi wana benito. Oh là là, quel souci. Mobile a dit bosso à trahir. Voilà. Ya mi balé. Abanisi masolo asundoli aki. Asundoli aki. Ya mi balé aye. Abimna muninga na ye. Babota yi déjà na ye. Heureusement babota kité. Abimna muninga na ye. Oh là là, mi balé ongo bazol kanino juste. Mi balé ya batute. Mi balé ya batute. Et là envoûtement ya famille. Papa Levin. Oui bien. Soki bondo kezo lukayo. Ce qui mauvais sort moko za likona yo. Ce qui alliance moko songolo basi batia na vie na yo. Papa Levin aussi longtemps que ça brisé aussi longtemps que ça détruité. O bando kanga batu bandoki. Baba na ko tela oka batu ya mabe. Tout comme ba ko tela batu ya malamu. Mais comme on a batam moko songolo réclamation wana ce qui est l'ennemi et baby sa motema mutuana. Pour atteindre un objectif. Okay. C'est comme ça elle n'a pas pu supporter Atiki. Ayekin, kin a esimbité. No kona aye autimboka yawa zolenda kwa ainsi de suite. No ko en tout cas na mbongo te. Ndak mbongo na beka na mona moko. Akala mona moko. Ndak yango yo vanda tout ça en tout cas na la possibilité de oza mobali bunda ofutaka ndako abimina ye awa mwa ofana awa ozati parce que il y avait beaucoup de réalité na niveau famille nda abimina awa ake braza ozomona noko batele kotoyo azui mwasi azui bana abengisi bango na kini la nama comprendre beaucoup de choses ça et peut-être batobele be wasirtu na kata bakambo ndeko mwata ke braza comme braza azumbala mbala. Et quand on est trop jeune, c'est normal. À ce moment-là, on va voir l'avenir. On va aller à Sali, comme nous sommes et pas moi aussi. Bavandi. On va aller banda konyo kolande komwas. Elle nous appelait. On parle avec elle. On l'a fortifiée. Au second. À la fin des comptes, à Sundri Namwana. À Kei. Mobile. Amiki Medika. Amiki Ndeli. Voilà des après déjà voilà atikena mwana kutu. Atikena mwana bébé. Mwana bébé. Ouais. Oh là là. Deuxième mobile. Debana. OK. Landa ngosiko. 4 ans après. Ya mofanda yimoko. Charge Abana ainsi de suite. Alors dans bali mususu. Cet homme là a ebani makasi na braza na tanga kombo na été. Avant mbongo il est influent. Talaka muto funda na procureur. Funda ba gouverner ba ensemble ba longi. Dozomona. Bafana mobile, il y a notre ami à nous. A Kedabe Braza avant un dogo ya ndeko wana.
fait un témoin oculaire dans la Baudjo. Ah ouais. Oh, nous devons témoigner comment tout ce que cet homme-là. Ah, nous allons nous ce n'était pas facile à revoir dans le balawal. Alors maintenant, moi, si, avant de raisonner, moi, mon balio, oh, moussous, accueilli, batbamou, n'a rien d'engagé, nini. Là, a vu déjà 3 balles à 3000 balles. Ok. Mon bal accueilli. Elle a commencé maintenant à penser sur sa vie, sur sa réputation. Mobali nini okoya to kutinga ke na bota mwana tata andi manga bongo d'office nga ba ko traiter nga pit et le se lamenter le plairait par rapport à makamwana. Or aujourd'hui nous avons compris que tout ça était un jeu provenant de sa famille. Jour de quoi kufa azone la lobi boye ah tikaka bolongi ngai tikaka bolongi ngai azoza mwana mwasabi komeka kozonga na famille nanga te tikala awo mwana na âge nini enaki 14 ans mineur azala na weso tata te mama te akofifre ndenge nini mais mama tikele baloba azonga kini te azonga na famille na ye te azokufa azolela tikaka bolongi nga mais mwana nga bolonga ye te akati motema wana maloba ya suka ya mama Benita donc ye pour na ye eza famille nde bazali sima makambo. Elle était dans la famille, elle connaît très bien sa famille. Ti muto ndinya kimakin akine kuvanda na braza na weso akimi pamba. Et pourquoi pa famille na baba combattre ye Papa Alvin ya wa mona sema moya wa il faut ko bundaka na manière nyos batutu bazwa mais batu ba yeba kateko ko zo ya mutu na vie eza étoile na ye eza grâce nzamba sali makomelobi il fait grâce à qui il veut comme il veut où il veut quand il veut. Si Dieu a permis que Apambolo na tchali kunya ya nini, si Dieu a permis à Tomorandeko na kocha likunya ya nini, c'est comme ça Dieu. Il est comme ça, Papa Alvin. Nala bini retraite au samedi. Na zone na komina ko na kutinda ko vide. Na bilamba ba kumbi. Ozomona. Donc bayibi ngai. Dimanche na ke prière. Lundi ya lobby na zone susu prière. Mais avant la que prière na yambi appelle mo ko d'Italie. Maman m'a parlé que je bénis en passant. Abeni nga tindeli ngai papier moko ko na avenir moko songolo bakala. Oza ko limo tindelo ya ba savon. Ozoko. Eh non pas de la kende prière na lequel wana super ko na kela ngomba. Abeni na zu koli mais kasi foko ma fa nga bitete. Nde na zongo boye avant na fongola ngo fona bondela. Fona pas bona non yo. Ah c'est qui nan. Na kena ngomba na prier papa esili. Retourne à Fongola, na koti bilamba. Ozomona. Est-ce que na yeba ke moiba okota? Te, neba yoti na bilamba. C'est comme ça Dieu. Quand Dieu se décide, il se décide. Alors na sena moya wa toki maka non na kowela raté, c'est pas important. Moutounion sauté dans la vie à Bengama, à la président de la République, à la ministre, à la 2G. Non, il y a des huissiers. Il faut pas ça là. Il y a il faut pas ça là. C'est comme ça. Et le commence comme mouton, on dit aux mes bébés. Si Caillon est arrivé à mettre sa main sur son frère Abel, il est parti à Makambona. Si Joseph a se retrouvé en esclavagisme, a se retrouvé en Égypte, a se retrouvé en prison, a se retrouvé Titi avec Otombama, Namboka Moupaye, pas la nini.
likunya bandeko na ye likolo ndoto kakoyo ndoto bayina ye. Alors ndeko na kati ya famille avec moto yo so omoni omona que non ça promet osomona que après moi soyo ça va. Alors balatisa ki maintenant esprit moko na kati na ye akombala te il faut aluka nde mbongo osomona mais vertu ya ndeko mwasi eza avant na ndako ya libala. Alors familialement bango mpona bango akoka ndako ya libala te soki ndako ya libala bakoperdre fo bango bazwa mbongo. C'est comme ça bandi kotia maintenant batu ya mabe enfin ki badétruire parce que ye bango ke ntango ozokufa na kati ya condamnation moko songolo pakala luka nzambe na totalité. Soki olingi relever badéfi seul tu deviens insible. ozomona relèvement badéfi nyonso il faut s'assurer koza capable oza na makasi oyo ekopermettre yo oterrifie benemi na yo. Mais aussi longtemps wana makasi wana te, faut faire attention, faut beaucoup faire attention. Tu sais David a ok bon Saoul et na Goliath a vu Saoul clairement tant babete les babes c'est palmarès ya Goliath. C'est un jeune et il a été entraîné pendant sa jeunesse na entraînement boye toute sa vie à combattre boye il a expérimenté batangelier David a venu. Je connais le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera de cette circoncis. Donc, on comprend. C'est-à-dire, tout à tolo n'a été, une expérience n'a été, n'a boyebi n'était, mais tout à tolo n'a nzambe, le Dieu qui m'a délivré, à se souvenir qu'il a un Dieu dans sa vie. Pour relever le défi dans la vie, dans ce monde, il faut avoir Dieu. Misu makasho ye futakate. Makase bo moto ye futakate. Devant un esprit, le muscle ne valent rien. Il n'y a que le nom de Dieu. Au moins, les Proverbes, chapitre 18, verset 10, c'est le binini. Et le nom de l'Éternel est une tour forte, dont le juste trouve refuge. Comme Nzambe, comme Yesu, nos tours fortes de épée qui s'est mis. Yamakasi. Oyo ba yenge beni, ba santu, ba bata melaka. Proverbe 10. Proverbe 18, 10. Ok. Ozomona, o ba yenge beni, ba bata melaka, ba bomba nelaka. Papa, soki comme Yesu na vie na yo telemi. Bakoluko manière nyonso bakolongo te bakoluko manière nyonso bakoyesa yo te. Mais notre sœur, moi je pense qu'elle n'avait pas Dieu dans sa totalité malgré qu'elle priait. Papa David, malgré qu'elle priait, tant ouais. Malgré qu'elle priait, biso nyonso tout tous en a faiblesse na biso. Ouais. Pour la lobby que ma bien a beaucoup ça y en a dans bolam na biso na côté. Malgré ba on prier, mais adala qui n'a pas ma belle moko boya banaï ko sala. Quand vous dites que malgré qu'elle priait, et là na niveau ya prière au Seigneur qui nous a protégé ou comment? Oh, c'est pas ça. Ni nena le place wana. Yesu a écouté la femme samaritaine. Paf. Asengie mai. Voici mon semaine ya biseboyi. Na Jean 4. Biso na bino toyokanaka te boni okosenga nga mai de bino bayuda na biso ya Samaria toyokanaka te. Dites-moi comment est-ce que cette femme avait découvert que Christ n'était pas samaritain, était juif? Vous comprenez? L'accoutrement de Jésus parlait de lui sans qu'il puisse parler de lui-même. Sa manière de parler, sa manière. Par là, je dirais quoi? La chrétienté doit être une vie.
La chrétienté ne doit pas être un slogan. Papa, il y a plusieurs de gens qui parlent de Jésus, qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, pendant qu'ils ne font pas ce que Dieu leur demande. Ils ne vivent pas cette vie de la chrétienté. Oui, nous sommes faillibles. Nul n'est parfait. Mais la chrétienté doit être une vie, papa Lvin. Olamuki na tongo kumi sanzambe pambola mukolo. Okola la jamais. Ça va. Oui. Mais peut-être merci pas nzambe. C'est nzamba batela yo. Moi nzambe aza muto a disposer à tant moko songolo par rapport à nzambe. Il faut ça là. Ozomona. Nakala to mona bakoko. Ko sala ba alliance rituelle. Nana na mona ngonde ko moko bon kombo na tangi Benjamin ba tebele ba yebete. Ba to ba yebete na Iran. Bango koko na bango afalaka alliance na bilima mai. Bagina bangando. Ngando mo utela mboka mona bayambu ikota lusambo likolo. Akoti sankuru azo terrifier do liabatu azoboma. Bakana koko likolo boatu koko abwaka miso a comprendre que il était avec une mystique. A comprendre nyama mabe. Azo bango nyama mabe. Ne balé. L'état bazolu kaba kima boye bafuki boatu. Eta mola souté. Abeta siffler. Bangando na yeba ya. Babandi ko bundisa ngando na histoire fait. Ba moni ndenge mayi ko foté. Ngando mususu alata boatu achangona mu Congo. Boatu zo kima mbangu kwa kalo rapide. Sans moteur. Ozomona. Tangu ngando na moni ke non esimbité. Atiki bangwa kimi. Mutabomaka binani. Na kisa kinda. Na bandu ndwa webi mutabomanga nona. Na kagele bale. Nganga ya ndeko moko na tanga kombo na été ya musicien moko car à l'époque baba zemoko tolanda Daniel so Daniel wana mutaboma ngando wana mama na bakota tine sema bazo bunda bafiki emo mai veni kimia badara boy Daniel abimi ngando ate pia bimi na yi do nakangi parenthèse nanga banini bande ko na Benjamin so akoyi na ebale akufa te de so akoyi na ebale mbonge ko ya ezuye ebo akela mokili so yo so mona mbonge te elimba mai banganda koko na bango tout ça pourquoi parce que koko ça la alliance moko songolo pakala na l'esprit ya mai que descendance na ye et koko fa na ebale te. Les alliances existent, papa Lvin. Ba parents to boti bana. Est-ce que tu consacres bana na biso? Et pas ensemble, point d'interrogation. Ana jebi sanzab, ce qu'on peut singa mwana na kokabela oye. Toute la vie de Samuel à vivre en mot na musala nzambe. Depuis bas âge. Donc, bakati libélé, baprécier malamu et pas Eli. Ok. On se montre. Alors, par là, j'allais dire quoi? Ban Nzambe, est-ce qu'on peut comprendre que vie chrétienne et la vie à Malobate et dans la vie à Mishala, c'est vraiment important. Tant que mon mouna oya, moi l'on a biso, et ça dit, Nzamba tika ba oya yete. Aboka ba o ayete. Ozomona, Esaïe 59. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous ont séparés de sa gloire. Nos péchés ont rendu la main de Dieu courte, incapable, pendant qu'il n'a jamais été incapable. Pendant que sa main n'a jamais été courte. C'est un secours qui ne manque jamais. Pendant la détresse,
imagine moto akufa aleli déjà que non bolongi ngai mais mwana nga bolonga été ozomona avant ba o bazaka awa bakende Braza papa leki ya Benita tovandi na ye moko azoexplike nga ye moko ndaloba na nga boye parce que tant Benita azokufa na batemps wana ba un mois je pense avant kufa téléphone ya Android eki nango sute eki na téléphone wa moke wana abandaki ko feka bengi bandeko ne awa anobenga bango à travers téléphone ya voisin na ye même lobby tosoki na voisin ne wana alors akoti na WhatsApp na ye atindi message epa ndeko otoyi soki ndeko aza na ligne arépondre ye soki aza ligne te akota akuti batikeli babengani ne basololi bongo nde ezalaki papa noko ya Benita oyo Benita abengisaki autaki mboka ayaki oyo apesaki mboka ndako akoma à chaque fois ya Benita pasi nakonyokama nana mbongo te osunga ngai te ainsi de suite maintenant noko nga moko na osouffrir na bana na charge mobali te nga moka na bana mosala ya malonga te nakopesa mbongo ngo na ozango wapi mais au moins la générosité tant mosala moi 10 moi 20 afani tindeli noko mais régulièrement te po mbongo eza te baréseaux sociaux ozomona oyo moto akozala vandi azwika telefone boye afeli ne akangi ne mwa selfie apiblie na Facebook ntango noko atala boye amonika mutu na basnapchat na bino oyo omona mutu aza elongi soki ndenge nini ebimisa elongi ndenge mosusu omona akangi foto boye aza na matokolo me na foto matokolo ebimi te aza na akila foto na elongi azikazikazika me akanga foto boye ebimi te ntango moto amona foto na bi eseke mwana nga mpena aza na mouvement azovivre parenthèse vie ya secret épargne moto makomba ebele bazabo elo muke apiblie eza mabe eza mabe c'est par là que bato bacomprendre position na yo bazoyebaki moto aza boye ozomona et c'est comme ça ta bazomona moye bandimeke ana pasi eza te non kwa bandi kodéranger jour oyo ndeko akufi na musala oyo andosala baconfirme ko azwaki appel moko vers ba 17h 18h na nsima kozwa appel wana alelaki na nsima kolela azongaki ndako ndako ekufela otango azongi ndako komi na ndako asengi biloko alie na nsima kolia ye moko abimi ake na boutique asomi sniper ameli akufi nde ntango azobunda na liwa nde azoloba soki maloba wana bolongi nga ainsi de suite mais sikoyo noko papa leki na ye aconfirme eloko mwa yebisinga boye abi noko wana 48 heures avant Benita kufa ayaki koluka bango kuna atomboki comment pourquoi Benita asundoli ye atiki azokipe ete mais Benita téléphone a nango eza ya WhatsApp sute wakoswana ye eza te yakimi ngai asundoli ngai yakimi ngai bopona nini aye kozonga epa na ye le jour où Benita kufi l'oncle confirme d'avoir appelé Benita sur WhatsApp appel vidéo abia bengai Benita ba 17h na appel vidéo basololi na ye amoni ye boye papa mundo téléphone a touche yo monake boye ndenge nini kindoki eza na mokili oyo kindoki eza so papa leki nazo confirme abi boye ye aza mwana chef coutumier ayebi ke ekomana bajeune moko ezalaka ndenge nini moto akozwa telefone kadi omoni ya boye atie masasi awo na telefone paf abengi yo kaka ndenge ozo décrocher appel na yo kuna ebeti yo wana ndenge akindoki na ndenge akindoki biloko esalamaki mpe na matongi awa
frère moko akufaki tonton mon ayebi te so Arnaud ayebi ye babengeka ayambi appel oui allo kotata azokata ye pa taliza kufi c'est que eza nango kindoki papa leki na ye aconfirme ngo abela mwana chef coutumier ayebi ke na mboka ekomosalema bongo moto azwi telefone boye akotya masasi na telefone abengi yo dès koyambi kaka telefone allo mafafe na ebeti yo okokufa sur place ou bien après quelques heures. C'est pas important qu'on passe un numéro non, il y a téléphone, c'est tout le monde. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est avoir Jésus. Avoir Jésus. C'est avoir Jésus, papa. Donc, Babomie qu'à partir appel. Non, soit parce qu'à Babomie, à publié ma photo dans ma statue, famille, oncle, Monique, Aza Robonga Béata. Wana tout ça. Et bien, abomié na massas, na téléphone ya kindoki. Mais c'est grave ça. Dozomona, ya wazomona. Mokila lelo. Papa, il faut en Yesu. C'est vraiment important. Dans le niveau, on doit développer kindoki. Oh, Bible le bénin. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Quand est-ce que cette arme forgée contre toi sera nulle et sans effet? C'est quand tu as Christ. Il y en a combien de balles? Il y en a combien de protection? Mais quand tu n'as pas Christ, on a dit le sens est fait des besoins. Il y a un moment où la mort subite ça. Tu te poses la question, la mort subite est la normalité. Elle est la normalité. Oui, ils ont fondé médicalement tout ça. Suite, il y a la tension et ainsi de suite. Mais ça la keba. Ça la keba. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Bible le dit, le plus jeune en Israël a 70 ans, donc 80 ans. Le plus vieux 120 ans. Actuellement, ce sont les jeunes qui partent. Est-ce que ça ne peut pas nous interpeller? Est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre encore? Et alors là, mon côté. Moi qui vous parle, moi là qui vous parle, on a le belabino. La cicatrice. La cicatrice. Il est arrivé un moment où on a abandonné aux ascenseurs. Mais on a vivre la vie, mais on est bien monté. Je travaille quelque part, on a chargé pour déplacer l'argent à Monisco. Dans différents types de provinces, il y a RDC. C'est le passeport, on a bien mentionné, directeur provincial Yanine. Yango, directeur provincial préfet Fodès in Africa. C'est-à-dire que j'étais un cadre quelque part, mais on a vivre Papa Levin. On dit, mais nalali na butu na olo na ndoto ba obeta na bakake nazo benga na bando bakake na ndoto toleki na moninga na nga na chambre na nga moninga zo kangai nazo benga na nini kake nazo prier mais nga na sa ndoto nazo prier zoka mutolani na ye azo alamuki azo kanga na prier mais nini salema na ba 3 heures wana chambre na nga mobimba éclairé. On dirait la mouille. Chose grave, 4 heures sur la bête, na foutre, monte na zoya, nazo benga, et là tout droit ce que nazali. Na sutuka, na pongi, na prière, na munoko. Histoire vraie, il y a que trop bien na moutou, tu sais, même libre expliquer yo. Histoire vraie, na kuta chambre, na éclairé, qu'on est saté. Na prière, na munoko. Prière. Papa Levin, ndototé, je parle, je mets ma main à couper. Lumière et bima la chambre, vous moulez les côtés. Dites-moi, quel bon que ça t'est? Vous allez me dire ça? Le monde des esprits existe. On doit voir Dieu. Même vous savez, vous pensez que beaucoup de gens vont se plaindre. Vous pensez que beaucoup de gens vont être à l'aise. Bamoun la Tiboui, Bamoun et moi Jeep, moi Moutouka. Vous pensez? Ils chercheront à tout prix comment vous exterminer. À tout prix comment vous détruire. Alors, si on n'a pas Dieu, qui nous sauvera? Si on n'a pas Dieu,
qui nous protégera. Merci beaucoup, Papa David. C'est un abisso Benita. À que son âme repose en paix. À cause de la jalousie, déception amicale, base nango eza kindoki. Par rapport qu'il y a état ou qu'il y a zalaki nango, ok, nous avons pambola qui est, ba photo, ba zomo na ba oncle. Donc, Zamalo là, à son abisso, totalement na kobanga pe à protéger bisso. C'est la fin de notre émission, Pasteur David. Ouais. Votre numéro de contact est mal. Plus 243 82 411 32 46 plus 243 82 411 32 46 ma loba nanga yasuka ezamoko pour la lobiboya. Si je vis, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Or, ce qui est avec Katina Bisso, moi mon mounalong Bisso est raté. Ce qui est important aujourd'hui, c'est avoir Christ. Cherchons Dieu dans la profondeur, dans la sincérité, et il le sera à nos côtés. Il nous protégera, il nous épargnera du danger. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à Arnaud Kamande, Oyazas ma caméra, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simonanto Yarobaki, Nzama Boto, Kwaï, soit on se trouve à la prochaine live. Azo publié ma photo na bastati bani famille mon oncle Monique Aza Yarobonga Bikuta. Ne jalousie tout ça. Et bien abomier na massas na téléphone ya Kindoki. Mais c'est grave ça. Dozomona, yamozomona. Mokila lelo papa il faut vous en yesu. C'est vraiment important. Dans le niveau où on doit développer Kindoki. Oh, Bible le bénin. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Quand est-ce que cette arme forgée contre toi sera nulle et sans effet? C'est quand tu as Christ. Il y en a combien de balles? Il y en a combien de protection? Mais quand tu n'as pas Christ, on a dit le sans effet, t'es besoin. Il y a un moment où la mort subite ça. Tu te poses la question, la mort subite est en normalité. Elle est en normalité. Oui, ils ont fondé médicalement tout ça. Suite, il y a la tension et ainsi de suite. Mais ça la keba. Ça la keba. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Bible le dit, le plus jeune en Israël a 70 ans, donc 80 ans. Le plus vieux 120 ans. Actuellement, ce sont les jeunes qui partent. Est-ce que ça ne peut pas nous interpeller? Est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre encore? Et alors là, mon côté. Moi qui vous parle, moi là qui vous parle, on a le belabino. La cicatrice. La cicatrice. Il est arrivé un moment où on a bandé aux ascenseurs. Mais on a vu la vie, mais on est bien monté. Je travaille quelque part, je suis chargé pour déplacer l'argent à Monisco. Dans différents types de provinces, il y a RDC. C'est le passeport, on a bien mentionné, directeur provincial Yannin. Yango, directeur provincial peut faire des signes africains. C'est-à-dire que je t'ai un cadre quelque part. Mais on a vivre Papa Levin. On dit, mais nalali na butu na olota na ndoto baobeta na bakake nazobenga na bando bakake na ndoto toleki na moninga na nga na chambre na nga moninga azoyoka ngai nazobenga na nini kake nazopriye me nga na sa ndoto na ndoto nazopriye nzoka moto nani na ye alamuki azoka ngai na priye me nini esalema na ba 3 heures wana chambre na nga mobimba éclairé on dirait la mouille. Chose grave, 4 heures sur la bête, na foutre, monte en ezoya, nazo benga, et là tout droit ce que nous avons. Na sutuka, na pongi, na prière, na monoko, histoire vraie, il y a que trop bien na moutou, tu sais, même libre expliquer yo. Histoire vraie, na kuta chambre, na éclairé, qu'on est athée. Na prière, na monoko, prière. Papa Levin, ndototé, je parle, je mets ma main à couper. Lumière et bimman la chambre où mourir les côtés. Dites-moi, quel bonheur que ça t'est? Vous allez me dire ça? Le monde des esprits existe.
On doit voir Dieu. Même vous pensez que beaucoup de gens vont se plaindre. Vous pensez que beaucoup de gens vont être à l'aise. Vous pensez? Ils chercheront à tout prix comment vous exterminer. À tout prix comment vous détruire. Alors, si on n'a pas Dieu, qui nous sauvera? Si on n'a pas Dieu, qui nous protégera? Merci beaucoup, Papa David. C'est un abisso bénita. À que son âme repose en paix. À cause de la jalousie, déception amicale, base nango eza kindoki. Par rapport à y a été qu'il y a zalaki nango, nzamba pambolaki ye ba photo, ba zomo na ba oncle. Donc nzamba lola asunga biso totamola na kobanga pe à protéger biso. C'est la fin de notre émission, Pasteur David. Ouais. Votre numéro de contact est Maloba. Plus 243 82 411 32 46 plus 243 82 411 32 46 Maloba Nanga Yasuka Ezamoko. Paul a le Biboya. Si je vis, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Or, ce qui est avec Katina Bisso, moi mon Mounalonga Bisso est raté. Ce qui est important aujourd'hui, c'est avoir Christ. Cherchons Dieu dans la profondeur, dans la sincérité, et il le sera à nos côtés. Il nous protégera, il nous épargnera du danger. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à Arnaud Kamande, Oyazas ma caméra, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simona, Toyaro, Bakin, Tama, Boto, Kwai, soit, on se retrouve à la prochaine bague.